Mbote lisusu bandeko nangai na bandeko oyangai tokutani lelo toza mercredi tozali le 21 mars 2018 masolo ya mboka nangai ezali ko préoccuper biso bandeko nangai masolo ya mboka nini koleka na mboka oya biso condamnation ya Jekoko Mulumba à 18 mois au lieu à 7 mois au ministère public au azalaki ko poursuivre à proposaki ba masolo to kobeta bandeko nangai parce que pambate muto akomituna o azalaki ko poursuivre parce que le procès c'est entre le ministère public et Jekoko Mulumba likolo ya message ya Facebook ya WhatsApp Jekoko azokupi quel que soit son état de santé quel que soit au ministre alobaki que soki muto abeli to kopesa yo autorisation baza kuna te quel que soit octroi ya liberté provisoire par le parquet balobi toza kuna te lelo Jekoko condamné mais là je pense que au moins muto akondima que Jekoko c'est un opposant parce que bakangiera ça va mboka na biso ndenge ezali arrestation brutale ya chef Kamanda sans d'hôpital provincial la chef coutumier n'annonçaki bino na élément la fois passé que résidence nae ezalaki encerclé par ba militaires na ba policiers. Finalement il a été arrêté ba memiye na Mbujima Kinshasa batu nae batondi na ngonga ona koloba bazana prison kuna na cabine et que le président de l'Assemblée provinciale Patrick Balou-Balongi a dit que c'est un défi qu'on nous lance parce qu'on ne peut pas arrêter un député comme ça, pas seulement un député mais Moutoango Bakangi a chef coutumier. Je suis en train de me poser des questions. Ceux qui battent Bakosala Makamou, Baza conscient à Makamou Bakosala. Il y a peut-être aussi Makamou Yabakamou Nasa. Tomoni Nenge Makamou Yindaki. Les Lobako Kende Bakangi, chef coutumier, en député de surcroît, Bamemiye sous prétexte que Azana ba milice. Mais tant que ce Batubako Tombo Kabatubaku Fikuna, Netokozonga Pona ligne à paix. Est-ce que le règlement des comptes était entre les acteurs politiques? Il y a qui ça qui est bien au rien, donc on maîtrisait bien ainsi de suite. Pambate ceux qui ont tali les Kamouban de Konangai, gouverneur Oazakuna, gouverneur Kaman. Yé, basi ba des choix yé pas assemblée provinciale au Etiaïwa. Kinshasa balobité, ba rien. Yozonga kuna. Ba osali le gomo côté to kotia yonanko. Mais bokotia batunanko. Tant que vous avez mokambi nanko, peuple bakoyoka na été, assemblée provinciale bakoyoka na été. Je me pose la question comment ça va se passer, comment ça va fonctionner. Motoaza reconnu lisusu te na assemblée provinciale. Bino bolobi to kotia yo nanko. Et le gomo côté bisonde ba yan droit bisonde tous en force. Est-ce que vous mesurez les conséquences? Autant vous autres la bande konanga, ndenge pesi tolé na comprendre te. Mais après vérification, nous avons trouvé que les abatoyo ba proche ya bao bazana pouvoir pour preuve ba tangi bato bakena ko luka kozala ba conseil na ba makamusu mais biso to zakuna te bande konanga yango équipe to komi wa pekenda ki kolobisa population. Mais en attendant, je vous confirme que marché à le 24 et ko salema oyo peuple mokonzi bazali ko organiser na Bruxelles quand mususu to kozala na kati wana le 24 mars 2018, oyoyo, Marcia Kafuka Foko Salema wana, et va prévoir une cotisation spéciale, pambate pour na koluka nengeni na kosunga bande komsus na makambu. Mais j'insiste pour dire que bande konanga, nous devons nous organiser au lieu de donner l'argent par émotion. Parce que les lots même makambu to koloba ya Rossi. Si on était organisé, tokokati kosomba lupangu ya bana wana bana oyo rushatiki na mwasi na ye les lots sali makelele ah na to cotiser 20 000 euros ainsi de suite c'est bien bon mais il faut total qu'est-ce que nous pouvons faire yango biso idée to lansaki tozali koko banango que vous contactez maman Pauline je pense que compte ezali déjà kala mingi te bokozwa ba précision nango vous contactez maman Pauline Lumumba oyo azana Suisse na Genève. Boko kakokota na ya contact apé Sabino nini bao ba kondima on va évoluer na bango tozwa extrait
il y a réaction à peuple. Par rapport, il y a Automone, Alliance Palou MRC. Dossier, il y a plateforme, il y a Moïse Katoum, ainsi de suite. Bolan. Oui, merci bongo na mwana moka ndeko liese awa tokiti bongo na rompe uleri tozo makanisa bandeko ba congolais na conclave oyo ndeko Moïse Katumbi sama na Afrique du Sud et puis rencontre ba Félix Tshisekedi Kamere F Bazaiba makanisa boza nini et puis opposition na majorité na tango dozaleo nani oyo azo partenaire na zo ba action commune ya makasi koleka muninga de de ba idée ba congolais mbote ndeko mbote a dozabe to na rompe uleri. Olandaki conclave ya Moïse Katumbi te andaki yango te mpona ntango toza a opposition na majorité nani pene azobate record na minute oyo mpona yo mpo na nga namoni na nga Moïse mpo na ngai namoni na nga Moïse mbote ndeko na ngai mbote papa kombo nani kombo na nga Charles awa toza wapi toza na rompoint Ileri. Olandaki conclave ya ndeko Moïse Katumbi Oui, nalandaki ndambo. Ok, bon, ndenge bandeko basangani batu ya Palu, batu ya INC, Vital Kamerhe, et puis batu ya IDPS, Félix Tshisekedi, batu ya MLC, F Bazaiba basanganaki. Makarisino ezani na teki congolais. Eza kitoko beza mabe. Bon, nde basangani eza kitoko babimisa Félix Tshisekedi aza lokola candidat unique ya opposition. Bon, on attend que nous pour la majorité de l'opposition. Nous avons battu une action commune na terrain. Pour une action, si tout le monde a une majorité, nous avons une action. Merci Mingi. Nous avons européen ça pour la conclave de Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi. Conclave n'est pas en Afrique du Sud. Mais pour moi, je vois ça, c'est tout à fait normal. Pour il y a un candidat à postuler n'a pas naïe. Les gens ont préféré financer peut-être le gouvernement pour l'élection. Les gens ont pour la monnaie normal. Ok, bon, ma candidature est Félix, Anna Kishasa, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, F Bazaiba, na parler de candidat unique. Ma candidature est une attaque congolais. Wana vraiment pour ma candidature na monika ke bango baza posa basa o bango balingi mais banani ba Félix ba tu o basangani pour na mambo wana je vois ça c'est pas normal pour na mamnaye eza ya moko ya bango peza bango comme ba ko sala mbote ndeko mbote oui a doza bindeko bon toza na rompoint Ileri oui tu na olandaki conclave ya Moïse Katumbi chapo oui nalandaki bon makarse za nini oza d'accord na makamba sali comme candidat ou bien oza d'accord bon pour ngai normalement tellement pays na biso pour la démocratie balobai mutu nyonso ifale abanda koleka chaque tour après 5 ans il faut président Moussou Abima. Les années éliminatoires, il y a des joueurs. Ceux qui équipe moi ils ont bêta balle et moi qui noté tour dans le coquille. Il faut que la paix moninga Moussou Peba bêta. Bon mais na RDC normalement moi c'est docteur Jean-Pierre. Hein. Je crois que on a ces études dans la partie à Belgique Suisse. Mais nous avons travaillé. Le gouvernement a considéré tout ça. Bon on dit que biso toza batumo to tangi il fallait tozala quand même batumo il faut to sala musala so talinga na zotambola na papa naza na transport ninte mais na ba pays mususu babano respecter biso très bien au monde naza bien véhiculé naza na jeep nanga tout ça mais tant to na RDC to kuti pe bandeko to tikaki baza na souffrance mingi donc tozo préférer pour que notre changement ya pays na biso et monana. Bon, on a déjà bengi ba mpo basangana ba makambo tutu conclave o ya Moïse Katumbi ngana zwango c'est normal na sepela ina mpo na action o ya lobayi ke note tout doit changer naza donc ngai pona RDC na kolinga pour que note o ya alegaki liboso asali to sepela ina action asalaki mais to linga susu to mona musu o ya weya suna sima pour remplacer to mona pe changement musu bongo ndenge INC Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, F Bazaiba basangani pour un candidat commun. Yo makarisi nzani, atri congolais. Bon, pour ngai na ndenge Phoenix basangani parce que lelo neti na Kinshasa to uti komona makambo ba marché, ba bibembe, bani tout ça. Bango normalement pour ngai tellement bango baza bato ba opposition, to moni ba action na bango, bon, to mona na biso pelo monter. Donc ceux qui noté to zo un nouveau président ceux qui Moïse Katumbi basangani pour que notre opposition basangani pour ba bimisa soit mutu moko ils en ont mabete ils en ont quand même kitoko
pour le changement pays. On a Kinshasa, action commune entre opposition et majorité. N'a pas de record. Bon, normalement, pour la majorité dans l'opposition, pour la besoin de naître un nouveau némo wabima, talagak. Et la majorité de l'opposition, nous avons pour la bangote. Oui, mote. Conclave islam na Afrique d'ici pour Moïse Katumbi Tchapo. La ndekango? Oyambe kango ndengini. Bon, comme Congolais, d'abord pour ça, conclave na intention, il y a peuple congolais. Yango salemaki pour na kolobake président Moïse Katumbi azala na tête ya république nde bayokanaki ndenenge makambo toyokaki yango mais biso peuple toza na choix moko toza nango en particulier ngai naza na choix moko naza nango choix nini omoni na Congo na biso oyo nous avons un problème grave oyo eza kopersécuté ezonyokola biso régime à place eza na souci na biso te tonyokwama fort na makambo ebele ata nde tozomona bamoto oyo tozomona nyonso etelemi oyo bamoto oyo eza moyen de vivre mais insécurité eza totale régime ezozwa biso na responsabilité te voilà souci à peuple biso peuple congolais nous voulons un changement c'est-à-dire tozala na président mosusu tozala bakambi mosusu toboyi mokambi moko bando kambaka aza lokola éternel toboyi bon makanisi eza ndenge ba Félix ba Vital Kamerhe ba F Bazali basangana UNC MLC Palou IDPS ne basangana pour la candidat commun yo ozuyango ndenge ni vraiment na remercier yo journaliste na question na yo likanisi nanga par rapport ya coalition oyo basali eza malamu puisque kosangana nyonso ezalaka malamu me makanisi ya kosangana na bango nde eyaka mosusu mabe c'est-à-dire quoi omoni ndenge bango basangani boye biso tozolinga yango me kosangana bango ezala te ke politike oyo esanganaki tobimisa président oyo oyebi mpe lelo tokomi na pasi basangana babimisa moto moko oyo akoki mais soki mpo na biso peuple toza na moto tolingi ndeko nanga bango na entre opposition na majorité nani osala ba action commune ezomona na miso bato véritablement pour ne pas être pour ou contre action moko te eza ni na gouvernement ni na opposition action moko te ya malonga oyo tomoni eza te mais nous espérons que l'opposition peut faire les mieux. Vote papa. On est sur le rond-point des Huileries. Ok, ndeko nanga makalisi na yo landaki nini ndeko Moïse Katumbi sangse bat na Afrique du Sud makalisi na yo yambaki yango ndenge nini pour les locaux na Afrique du Sud wana wa Moïse Katumbi. Bon, moi je trouve que il y a problème, il y a coalition nationale y compris tant Moïse a quelque sala ba plateforme naie c'est comme si ici ba solaki na bande na biso mususu ya G7 et alors maintenant ici à Bimi azoluka ba appuyer ce n'est pas mauvais en tant qu'un Congolais on peut l'appuyer mais que ça soit boyo kania bango tout ezala makanisa ye mon côté parce que soki ezana ndenge na ye moko là c'est comme si lelo tobeti maboko lobi tokomo recruter le roi lelo donc tozoluka bayokana soki candidat oyo bazoluka ezala ye to Félix là on est d'accord bongo na ndenge bandeko batikaki na Kinshasa awa ndeko Félix Tshisekedi ndeko Kamerhe ndeko F Bazali bande basangani oya candidat commun makalesna de congolais nini ozango ndenge ni bon Monsieur Kamerhe, moi je trouve à des fois il est tantôt plus tôt. Les lois kondima lobi aboyi, to les lois aboyi lobi andimi. Pour nanga il faut azalande honnête, donc azala sérieux. À parier, makanisi abatu mususu c'est très bien. On a eu sikoyo entre opposition la majorité de l'action commune. Na la zo battre moninga. Sur le terrain, action de ça pas na Kinshasa. Pour premièrement nazomona
c'est comme si l'opposition est en moins. Ils sont en marche, mais en moins. Ils sont tambola parce que la sortie, dans l'entrée à pays, ça bouge au moins la population. Okay. Merci Ming Baden Balande de comme wapi. Je vais quitter ma liste de quoi liste de Mote président. Ne on a deux ans. Attends on pas Willeri. OK ndeko na Yolanda ki eloko Moïse ka tumba sasa na Afrique du Sud nde bandeko basangana ki Yolanda ki yango. Ah na Yolanda ki yango. So ki yango ndenge nini? Toko ke yepe faut postuler banini. Awa ke yepe faut postuler. Oui, les candidates n'enga sangisa bandeko wana yosko yamba ki yango ndenge nini? Ana nenga sangisa ça est bien. Bengi bango ba yokana. Pas trouver solution mais selon on a okana il faut pas postuler. Mais au peut côté peut Félix il faut postuler na ndenge na ye. Donc selon les bango ba yokana qu'il fallait so moi quoi postuler côté peut muso postuler mais comme qu'il a postuler na ndenge ou pas postuler na ndenge. So ba yokani mo te wana za créer des troubles. Pour ce que mutu postuler na ndenge na senga ke donc solution est maté. Au côté a bendi batune ou pas bendi batune. Il faut bango ne ba yokana ba misa mutu mo côté na nini na opposition majorité peut misi mutu moko ndenge zalara bakene élection normale deux personnes ga bango so baluki ya batu belé na ne place ba trouble kota ras ndenge so la bon connaît na Afrique du Sud na Kishasa awa bandeko Félix bandeko Kamere bandeko F basé basangani pour la candidat commun yo ce contre Congo ne basangana ngi bona palu yo yambia ndenge te basali lo moya bien bongo nde il faut ça les mabongo bango ba politicien nyosu basangani ba bimisi mutu moko o ba okene élection bongo nde bien il a recréé bateau belé la présidence au abimi moi te gawane ça trouble. OK pour na yo entre opposition la majorité nani wasa ba commune zo mo na secteur na minutio à part to mo ba opposant ka ne ba sangisi ba majorité no ba sali l'autre hein ba majorité ba saini ba on ba miselo na bango la ba sali ba bilo na bango la kete ba yokana ba bimisa candidat moko koto na majorité ba on ba ozelara élection. Bon, la majorité de les président na minutio nana lobelo moté aoza candidat ou bien ozalate bon c'est bon le bani bon c'est l'année le président sera lobby ne balukine eloni na osala mais tandis que koto de na opposition au monde ya ba misi de miroir kete ba yokani ba misa mutu moko o roleka na élection ya présidence koto na majorité no ba sali loté moni ka likambutika ne la majorité ce que ba on défaut ba misa mutu. Merci bandeko balandi ato comme wapi lisu kwa lisu zo continuer toujours mbote ndeko na ngai mbote ndeko kombo nani kombo na ngai Delphin Bamoyo landaki conclave ndeko Félix oyo ndeko Moïse Katumba sekena Afrique du Sud nalandaki yango malamu ozoki yango ndenge nini mpona yo congolais osepela likanisi wana toni nazwaki mpenza na esengo mingi po politique oyo ezosalema na mboka na biso oyo soki totiki kaka ke o lisanga moko babundisa majorité baokoka te. Il fallait Moïse ndenga bimisi likanisi na ye eza malamu Félix pe koto yo abimisi likanisi eza malamu po soki koto bazo sala show koto bazo sala bango show koto bazo sala bango show bakozanga moya ya kosala mais so botiki kako parti moko ebanda obunda po na changement na mboka ekozala bien te. Il fallait bitumbe ezala ba côté nyonso so bitumbe za côté nyonso tokolonga nani bitumbo tozo bunda oyo. Bon makanisi za nini ba awa na Kishasa wone na Jobu awa na Kishasa ningi tango batikala ki ba Félix ndeko F Bazaiba Félix Tshisekedi Kamere basangani po baluka candidat commun makanisi na bango na yo ambaki ndenge ne basangana bango nyonso eza pe makanisa malamu ndenge basangani boye yango na uti olobake il fallait bitumbe za ba côté nyonso omoni côté na ngambo na biso opposition il fallait tozala ba tête par exemple Moïse Katumbi na abimisi kuna koto pe babimisa ta Félix côté mususu babimisa ta mutu tozala uni babimisa bato ata misato ya minene bakte minene po tant to robunda soki ka pouvoir elungwe na maboko ya bato wana eyengambo na biso wana nde to rovanda siko na mesa to robi nani mutu akodirige mboko yo nani o akosala boye po so to tikika boye Simba il fallait bitumbe bundama ba parti nyonso biseka nyonso makanisi nyonso za nini entre nde lozo mona Kishasa wa nde lozo mona makambo na kata Kongo entre majorité na opposition nde lozo bataka ko na action sur terrain eza biso ba opposant nde bazo baza na peuple na maboko bato wana baza lisu na eloko bazo sate lisusu na mboko oyo ba balabala vie sociale to community kutu na lie kutu te
mpona nini okolia nini mbongo eza wapi tozobunda wana na mboka oyo ezala na vie sociale eza lisusu te tokomi neti toza na désert il fallait kaka tocombattre opposition nde ata na makasi ya kobunda mpo alongela biso bitumba oyo mpo tomona moyen ya kopema à l'aise tozala à l'aise tozala na ndenge tozalaka na ntango ya mobutu tozalaka bana mike tozalaka boye te tobanda osaka na mbongo bapere na biso bazosaka na mbongo mais eza moma oyo te mbote ndeko na mbote papa olandaki conclave ya ndeko Moïse Katumbi oui nalandaki yango oyambaki ndenge nini bon eza un peu bien mais tozobangela kaka Moïse Katumbi auti obima na majorité tozobanga esala te eza lokola piège moko boye basala biso tozobangela yango fort bon bongo ndenge likalisi eza ndenge ba Félix ndeko Félix Tshisekedi ndeko F bazali bandeko Kamere basangani mpo na makanisi yamba ngo ndenge nini te wana eza bien fallait basangana mpo na kobunda ti fallait bango nyonso basangana mpo tobundisa bato oyo régime oyo eza en place mpo tolonga bitumba wana obimisa motu moko lokola candidat commun eza bien ok mpo na yo sikoyo troisième question ndenge eza boye ndenge opposition na majorité nde nazobatre record sur le terrain d'action non seulement nini opposition nde eza na ampleur na minute oyo nde moto aza na nini na population c'est-à-dire que motivation eza mingi côté ya opposition majorité aza na eloko te aza na eloko akoyebisa bato te mbote ndeko ndeko bote ndeko bote ndeko toza toza na rompo ileri ndeko landaki conclave Moïse Katumbi asisi na Afrique du Sud ouais nalandaki yango oyambaki yango ndenge nini bon eza initiative ya bien parce que tala neti crise politique toza nango na mboka oyo tozosenga tolingi koperdre bato lokola bango te totiaki trop espoir epai na bango il faut bazala quand même na idée moko tozala mpe na bamire na opposition parce que tokozala tozotia espoir na motu moko te po soki totia mpe espoir na motu moko akotrahir omoke so atrahir biso tokotelengana il faut batete bazala lokola bafélix mpe azala tete na ndenge na ye Moïse Katumbi mpe bazala batete de façon que parce que loi électorale ndenge bavotaki yango so totali na ngambo ya UDPS vraiment majorité parlementaire baza ebele te il faut basangana bango nyonso sikoyo ndenge secrétaire général ya parti ya UDPS ndenge avotelemela yango bamosusu bazomona yango mabe nga mpe nazomona yango nga mpe na ngambo na nga na jugeaki yango aza moto aza intellectuel il faut baprouve ye ke non ndenge bazosangana bongo nana kotrahir te parce que ndeko Kamere vraiment tosi tolema makambo na ye ndeko wana nakopesa raison secrétaire général UDPS nayokaki balobi Félix akenda kosala consultation bango na F bazaiba mpo basangana basala bomoko kosangana na bakosangana mabe nde mpe bandeko selo comportement tozomona na affaire politique ya mboka oyo bakomi kosakana nde na biso parce que ta biloko oyo nani Kamere asalaki bato nyonso bamonaki yango na mboka oyo lelo na oya aza na Senko aza seke nyonso wana mbe ezopesa mpe de façon ke no bato bapesa confiance te neti nga na bango félicité Kamere c'était monsieur très intelligent ayebi politique mais façon azokumbela politique na ye ndenge avokumbela yango ekozala na avenir te ndeko nanga sikoyo sur terrain awa na Congo ndenge makambo ezokende ate opposition na majorité nde nazobatre record na baaction commune non baaction commune vraiment kintunga eza na maboko ya opposition kitunga eza na opposition parce que ya olobeza bango mo bayebi malgré eloko ezosala bango eza mpo mbongo mpo bazala bambongo nde yango wana ezolobisa bango eke mpe bapolisier babatela bango parce que ndenge ezala cibala akotambola makolo ya boye victoire makolo ti akomime bamona Félix atambola makolo polisi atambola makolo ni policier mutu te population moko asentir bisika aza ni mbongo te karibira mpe na moto bapesi bandeko ya bamotare te omonaka bango moko na bakaribira na bango batumbi journée baosenga ye mpe mbongo te ke no opesa biso boye lokola journée na biso bebeli tomonaka bango bayaka na wileri awo bango so basali manifestation baokende na babiaka bakoyesi biaka baokende na babanka babimisi bambongo bakende na baOCC bazwi bambongo baye na ngwawa moto akozwa $15 awa nde bamotare bakei il faut batika nde bato basala volonté na bango parce que ndenge eza mboka nyonso faut opposition ezala soki mboka opposition eza te seke mboka ekomi ya dictature. Merci bandeko balandi atokomi wapi c'est malisi likula liste tokite na rompe uleri awa totalisi bino makanisi ba congolais conclave ndeko Moïse Katumbi yokine ba congolais balobi
makambo esalamaki raconte ba Félix ba F Bazaïba et puis ba action sur terrain na opposition la majorité na ba action boyoki ba raisonnement makanisi ba congolais eza bisoté to poli pe mututé awa na rouler biso to fanda ka te to kitaka zileto la sabino makanisi ba congolais za kinini. Merci ne de micro pa mona moka décoller. Voilà bande kolanga Hermoko tokoloba mais il faut tolobisa mokolo makambo. Mais moi je pense que il faut quand même peuple wana mawa. Parce que ceux qui bomoni niveau ya vie na souffrance za na Congo na ndenge na komona distraction ligne kota. Eza malamute. Eza malamute. Barobaka mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc on dit ezala ba polémique ezala ba nini. Biso toza kunate. Tozo tala la République et comment sauver la République. Qui se ressemble et s'assemble. Ça c'est le peuple qui a parlé. Dossier à l'IDPS et un dossier à Congrès. Moi namboka Félix Tshisekedi. Lobby a kendaki kotika candidature naie. Nasima ya bandeko mususu pe bazo mekanzoto. Bandeko David Mukeba, banani ba Paul Chilombo. Faut ka komekanzoto ko sala boni. Félix Tshisekedi a clôturé, a déposé candidature naie. Mais pendant que ce congrès-là est en train de s'organiser, parce que bazo tenir en haut à les 30, je pense que Tokopé Sabino Oyo Koleka. Valentin Moubaki a l'obité. Wana ya bango eza illégal. Ya bango wana eza atana tina mon côté kozala lokola ya chibala. Yanga inde kozala pire. Mais ngai nazo mituna eloko moko. Pona nini batu tondimaka ko komikitsate pour que quelque part là que le Congo gagne. Il y a peu Valentin Moubaki atinda ki bémissaire na limité. Bisika baja marque bazali. Pona que bakoka kosala bazongela bomoko. Et nous avons souhaité ça. Parce que biso toza parmi batu oyo bazaka très contre makambo ya ba division. Est-ce que nous voyons l'intérêt de ça? Parce que c'est comme si Katumbi va bébani na Félix. Alors que Félix na Katumbi, jusque là, quand tu causes avec Félix, tu causes avec Katumbi, mais ce qu'on makambo batu ba koloba, ils ont pro changement ou bien c'est le pouvoir en la côté pour nous diviser batu.